I'm to say in Lingala or English. You say Lingala. Yeah. I don't have to speak. You don't have to speak. Who You is want to that? speak? Yeah, I don't Who is know. that? Okay, I'll do it then. I'll do speaking. Who is that? Rosemary. Yeah. Tuzoko saisonné. Tuzo saisonné. Dendon. Ah, Dendon. Ba mame bele ba congolais ba bele ba peka ko saisonné dendon te. Ya mwana, ya mwana le bima goûter o dendon ezala na ngo goûter dendon ezala goût soko yebi. Tuzocha o to che oza nusu. Otie poiron na kati ya dendon, otie muscade na kati ya yokaka muscade. Osuku ngone carrot. Otie otie carotte, otie rosemary. Rosemary. Otie rosemary, sko rosemary mo changwa. Kocho na kati. Okay. Black pepper. Yeah, kocha na kati. Kocha na kati bro. Kocha is inside. Only. Thyme. Thyme or fresh thyme. Thyme bolu na français bino moko. Thyme is a fresh thyme. Oche na kati go put inside. Oche na kati. Tu go to saisonner on la nini. Cube magie. Oh, propose a seasoning. Black pepper. Mungwa salt. Why mungwa? Black pepper. This is black pepper. Black pepper is alive. This is black pepper. That's a miracle. Blanc, so the blanc. This is black. Where is that black? Black pepper. Oh, whole black pepper. Okay. Oh, ya poussière. Opakoli likolo ya mbombo koti na kati. Ebongo pota ngo. Where does this go? Inside. Inside there. Christmas dinner to saisonner. Dendon faut saisonner un jour avant parce que le quoi ça monnaie n'est pas côte déjà saisonnement na carte donc faut saisonner avant. En jeune fille soit saisonner oza ginger yeah oza ginger za rasuni garlic tangawizi na ail esi banika boye beurre okotisi na kati po tie sous libando pakoli osala mpe la tendresse boye ya usumone mwana olia mwana muninga you need to put butter in the top. What's the bottom? Yeah, pour beurre dans ma tête à l'icolo. Inside, yeah, inside na likolo. Otie na kati otie pe libanda. Po musuli nango ezaka ukauka. Ezaka okay. Faut ba biloko. Po ipesa mo boire bien. Yes, ko banjo pour mélanger yango. My bed is beurre is sick. Yeah. We need to take him to the vet. Wait, what? The vet, yeah. He's sick? Yeah. Sick of what? It's got a problem with your eye. It's not funny. Son, okay, souci, elle est là. This kangami peja to prier pour na ye. Aya mama na ngai. Oh, wezi meto tsheli kolobo eh. Ndeke ngazo chakula ngazo bela ba ba osika. Toto kumeme na vet. Siko mbongo. Kote ba garlic ya. Maluka mwe ba nyama boyeko. Tote ba sasa mbongo na nyama losusu mbongo. Weke vet li supende kangami penza li sumoko. Na sokoliye me. Na sokoliye me.
Suko suka sani. Ezaka bongo. Kofo na na vet pour ngate na simba. Mais quand on a suko kuma beba bo ndenge ni na. Ah. On a posé Bois ni. Mama. But like this needs more seasoning. Sikonde eza boto tikango. Needs more. Otiango papota tisute. Ah, tu vois qu'il y a un moto. Tu sais que ba nini ba pota to koti si ba garlic na kati. OK. Ba poto tie ba nina mobimba na kati. Ba ai. Ba aya mobimba na kati. OK. Pesa na bedo koti ba aya mobimba na kati. On kata suko. Carottes. Ba carottes musu ba koti na kati musu tie pembeni solo wana. Otie ba tungulu pembeni. Non, tu as ma tombe. Bondi, qu'est-ce qu'on a pris? Koso pa mafuta likolo. Onion. Huile likolo. Non, yeah. What do you guys put? What can you bondi? Onion. Onion go. You don't want the big one. You don't want one. Na dejo che oti mateko oti susu mafuta likolo. Non, tu as fait un bouquet. OK. OK. Nachi, moi je me la fraîche, natin la fraîche pour lui ça doit bien. On doit faire matungulu. Abonnez-vous na Marie Grâce M Pimbo. Lobi to tumbango to lakisa bino ndenge nini ebima. Mais seasonaka bon matungulu katango kabine minene uti na kati. Donc c'est ça. Na carottes batiaki na kati. Bon. Dendon na biso esili ko saisonner. Dendon esili ko saisonner. Bato ebele bayeba kosaisonner dendon to mona ngo bato no dendon ezala goûter omoni biloko tosaisonner na dendon yango oyo black pepper yango totiaki cube magie bleu thyme ya fraîche ya dry te ya fraîche rosemary, feuille yango totiaki feuille d'oreiller, totiaki totiaki oposa seasoning, garlic, ail. Omoni apota oyo ya ai na kati omoni nekoli likolo zela na omoni ai eza na kati awa donc faut kota penza ai eza na kati awa yango omona na osimba ai donc toboli tala ai yango donc kotisi ai na kati ya mobimba eza partout ti koto ai na kati ya mobimba donc ai ya fraîche totie mungwa na assaisonnement oyo ezalaka nango partout na Lidl eza na Tesco na shop ya bature tokotisi na kati omoni esi oyo mpona ezala na mungwa tokotisi nyonso na kati awa donc sote na kati kuna bakarote ya na kati matungulu na kati pene eza nyonso donc faut kosaisonner yango un jour avant mpona ekota mpenza na kati matungulu totie pembeni tokoti na kati totie mpe pembeni lisusu faut kosaisonner yango ekota mpenza na kati totiaki mpe beurre mateka bata faut kosaisonner yango un jour avant ekota elala na saisonnement lolo 24 elala boye tokosala yango lobi mposo elali te ezala goute yango mona o te babenga dendo azaka pio azala goute ezodépendre na ndenge olambela donc obosana osabone te na Marie Grâce Mpimbo tozo bavideo vraiment tokoti ebele tolakisa nini ya kosaisonner so omoni kaka boye saisonner so oza na besoin aide comment mbala mo to répondre yo tolakisa yo bisous merci bye.